Employé à Benzien, Bazongeli Moussala, après moi Mikolo, ya ko revendiquer droit na bango, ministre ya travail, architecte na terrain. Na cadre état de siège, la force armée congolaise va neutraliser 8 autres rebelles ADF na Boga. Toeba que le lomo qui les a célébré journée mondiale du moustique. Ba détail nyonso na kati édition na biso ya lelo KNB News on a zene semwa ko présenter les bino. Ba travailleurs ya benzien bandimi ko zongela mosala malgré ba revendication na bango ezunon ba solution te ministre ya travail et prévoyance sociale azalaki na terrain bola na ndenge lekaki na imbilili o esalami na pegi ilunga pe na tonsiata. Après quelques jours, il y a grève. Oyo, ba vendeur congolais, il y a ba magasin indo-pakistanais, ba salaki il y a quelques jours. Lelo misala et zongi ba magasin et fumami. Kasi selon bango ministre ya travail ayaki yomoko. Mokole alobi jeudi 19 août 2021 ko solola na ba responsable ya ba indo-pakistanais sur ba revendication ya ba travailleur na bango. Selon maloba na ye, ba yokani na ba responsable nyonso, c'est-à-dire côté ya ba patron pe ba travailleur pe ba décider ensemble koto ça, c'est-à-dire ko matisse la bango salaire pe na likambo o etali sous-traitance ministre alobaki et sengeli ekufa deux travailleurs o bazali ba sous-traitant o tukutani na bango balobaki boye na micro na biso. Solution en fait ils allaient vraiment solution té mais à kaka lokola maquiller le haut tout ça la rapport na batuba yeba qu'il y a un danger. L'état des fois tient nous comité il y a suivi il y a chaque magasin ayeba nous comment est-ce que magasin les autres traités ba travailleurs nango parce que tant ba ça la marche ça en général mais tant ba za rémunération na bango est commis en particulier quelques-uns ba zui misusu ba zuité alors monique o ba zwa kité wana ba komona lokwa solution monalité ba kozonga kana nzela parce que ba o ba zui quel est le moyen ba ko faciliter ba to ba communiquer que effectivement auto ba ne ko senga to zui yango donc il faut tout travailler ensemble l'état a cha unité o yo ba ne ko mener vie à chaque magasin ba yeba ceux qui ba zo respecter ou pas ministre ayaki moko aye a tellement na bokasa wana alobi que non ba solena représenter à Bendien na oya ba libanais à sens qui va me ko respecter quand même ba travailleurs parce que moi pour biso na mboka na biso étranger ba ingo nyoko la biso fort ministre alobi makambo na ya ba quitter mais le quoi apprendre yango nde asolena Bendien na ba libanais que non ba me kempe ko respecter ba simigi wana et puis na makambo ba mise en charge wana hein mutu ozofuta mutu boye mbongo zo kana canal ya mutu moko boye mutu na pe akokata so mbongo il faut kufa papa mais ezalaka te yo sala eloko te vana quelque part na bureau moko songolo bakala ngai na nyoko makapo yo ta salaire na okata mbongo eza normal te yango moni nde makambo bafongoli parce que ministre assuré biso que non bientôt là ti to ma fin ya moi bako respecter yango to fongoli soto moni ke bafongoli te ya turo nde ozasusu mabe makasi. Mokope ya ba engagé ya ba indo-pakistanais apesaki avis na ye pona ko silisa makambo oyo nyonso pe ko za solution moko définitive. Ça fait 19 ans dans le secteur de commerce. Il y a que trois choses ezali penza réelles. Trois choses on ezali soit l'état est complice, soit l'état est ignorant, soit l'état est faible devant ba expatriés. Na Lubumbashi tant Moïse Katumbi, Moïse du Congo azalaki gouverneur a s'imposé qui kuna avec ses opérateurs économiques salaire de base ezali autant so tokobana na montant tel so moni ko kokate kanga bisaka kende mais awa na gouvernement central bazo koka yango te ministre tango aye ngana landie bandeli tisuka abeti kaka disque o ba ministre leso baleka babeta alobi sous-traitant c'est kufa bon quand même ça la responsable sous-traitant c'est yamta koboma sous-traitant c'est salama na ordonnance présidentielle na tango ya rais mbote mokonzi rais yamta signa ordonnance wana on a kolongola yango esengeli fatu betonde a anilango a abolir sous-traitance et là on y a ko sala a réglementer a s'imposer na mobeko yo ko ko sala que sous-traitance a landa et loko batu bakendela ki grève yango wana te
bato bakeli grève po to o bafutaka na dollar ezali 1425 $1 eza pe faute ya bendien te ezali to oyo l'état apesaka sikoyo bandie mpe bango bazozela l'état apesa susu to aloba na bango ke banda lelo to ekomi 2000 mais akomango na mokanda ezala ordonnance to décret lwa ndenge ezalaka soko tunika bendie bango non faute na biso to biso bapesa biso to akoexhibe mpe papier to ezali 1425 yango bazofutela bato soki ministre alingi koyede batravailleur as'impose to ekoma na 2000 et puis sous-traitance wana aréglementé yango parce que akoki koboma yango te batravailleur nyonso de milliers bazalaka na compte ya sous-traitance batika na bango kokosaka batravailleur oyo toyebo te solution ekozwamba nao kaka mokolo moko oso comprendre mokolo moko kaka abengisi kaka fek abengisi syndicat batravailleur bavandi bazwi compromis les jours suivants bapromulgue yango atika nde koya koboma moto azokofinika moto mazoboma yango te wana esali mpo na nga excellence maman ministre excusez nga na biso vérité wana osali oyo koboma moto te moyo kaka kozipa yango lobi ekobima lisusu il y a que une seule solution bongisa kaka to kaka ya jour longola ngo na 1425 tiango na 2000 ezala sous-traitance ezala biso baengagé tango salaire kofutama ndenge wana okoyoka lisusu mutu na balabala te okoyoka lisusu mutu na balabala te kolera bato ezali kaka mpo na mbongo dossier à suivre kasi bakongole na ngambo na bango balobi bazali kozela ete maloba oyo ministre alobi na oyo bayokani na bapatron na bango na fin du mois oyo ekokisama sino te ya makasi oyo bakosala eleki oyo basalaki ya liboso Kinshasa eleki partout. Na interview moko apesi na ba confrère ya Jeune Afrique président ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe atalisi clairement que à Colombo sacré ce qui kaka loi sur la nationalité ezali de batito examiné dans l'Assemblée nationale Bolanda commentaire pays image. Na interview exclusive au accordé qui na Jeune Afrique président et ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe a menacé de quitter l'union sacrée de la nation au cas où proposition de loi sur la congolité initiée na Dr Noël Tchani et qui bongo déposé na député national Tingi Polulu et qu'on a inscrit na calendrier à travaux et l'Assemblée nationale. Oui, alors baki yango clairement et ali ligne rouge oh et sengeli ba franchir té. Ce qui projet de loi yango et ali programmé KKP débattu na parlement yena lisanga na yeba ko quitter majorité au pouvoir. Et ali déclaration au président ensemble pour la République à Salaki Liboso et ba confrère ya Jeune Afrique. Il y a un président, il y a un de partis politiques où ils ont constitué actuelle majorité parlementaire, chapeauté le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, où ils ont initiateur, il y a vision, il y a union sacrée pour la nation. Tout le monde sait que na tweet mon corps, ils ont publié mon collègue le vendredi 20 août 2021. Ancien candidat à la dernière élection à RDC, Noël Tchani a rassuré que loi est qu'on a programmé et débattu dans la session en septembre. On a nettoyé infiltration dans la poste de souveraineté dans la République démocratique du Congo. Nous connaissons les Makanazandi, wapi candidat na présidente de la République. Il faut la CAC congolais né de père et de mère d'origine Yango et Kosale Mapé à la RDC pour la combattre la poste de la souveraineté nationale. Tobo sanate que loi o esala ki moi discussion na kati ya union sacrée wapi bae o bazali kuna bazali ki wana pour bae ensemble pour la République batalisa ki que loi o ezali clairement ko ciblé président national na bango Moïse Katumbi Chapwe o papa na ye azali grec pe maman na ye congolaise bango batalisa ki que loi o ezali moko ya ba loi ezali ko écarter pe balobaki soki wana ezali kaka examiner bango bakokite union sacrée lelo mokonzi na bango moko ayi ko confirmer yango na antenne ya Jeune Afrique tozotala kaka makambo ndenge ezali kokende qui vivra verra. Dossier oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre état de siège armée congolaise Zoko Bakosala Moussala ba neutralisé du sous 8 autres rebelles Adolphe Naboga Bolanda reportage au Salamina Nathan Chiata.
Les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC a annoncé babomi 8 nouveaux rebelles ya ADF na localité ya Malaya où ils allaient situer pembeni ya Boga na territoire ya Irumu na province ya Ituri mokolo ya lobi jeudi 19 août 2021. Nouvelle où ils allaient rapporter na même jour wana ya jeudi na lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya armée na province ya Ituri. Tout ko riposter contre moko ya bataki ya ba rebelle ya ADF kaka mokolo ya lelo na tongo jeudi na Malaya. Ennemi alukaki ko s'en prendre na moko ya ba position militaire pe azalaki vite maîtrisé. Pour le moment, bilan provisoire ezali bongo ya 8 assaillants oyo tobomi. Munduki moko ya lance-roquette pe plusieurs effets ya ba guerre pe to récupérer yango ndenge ya talisaki lieutenant Jules Ngongo. Opération ya ratissage pe ya nettoyage ya ba poursuite na ba profondeur ezali ko continuer ndenge abakisaki officier militaire oyo azali pe ko senga na population bazala na kimia pe bazala na collaboration moko ya malamu na armée. Ba accrochage oyo ezalaki pe à la base ya paralysie ya ba activité ebele mokolo lelo vendredi 20 août 2021 na contrée oyo ezalaki attaqué pe bazali ko indiquer lisusu ke quelques personnes to pe ba habitants ya parti wana bakomi koluka kokima yango pona kokende koluka esika oyo ya kimia ndenge société civile locale oyo abakisaki. Kinshasa eleki partout. Et si bon message yango poto blevita pona Nicolo pe bana ezotekama partout na lobaka yango ezali produit ya Beltesco meka okopesa na raison. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mon Dieu. Mais là poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Solution monani pour la mise na bino ba intervention chirurgicale topé cataracte kimambangu na Ariel optique pokuna déjà masolo et vanda zo idée na image pe commentaire ko Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na ba pasi wana ya cataracte na ba pasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akende na to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona ba pasi wana tokoki ko sala tozali ko sala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut
bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Le nom qui ont célébré journée mondiale du moustique ezali nini maladie nini ezalaka transmis na nzela ya moustique, comment éviter ba moustique dans l'environnement na biso zo aider na image puis commentaire quoi. Le 20 août, il y a chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale du moustique. Journée en gros, la découverte na docteur Ronald Rose. On a découvert le 20 août 1897, yango ezali kosa la partie na ba grande découverte o sauva ba nombreuses vies wapi et ça ka ke ba isolé pe ba yeba responsable ya transmission ya malaria na moto pe sous responsable ya maladie ndenge na ndenge lokola moustique femelle o epesaka malaria esengelaki ezala commémorer pona koyeba que journée wana nde découverte salemaka pona koyeba nani tope eloko nini ekozaka malaria. Origine ya journée yango ezali britannique yango ezali la particularité parce que ezali la plus ancienne ya ba journée mondiale répertoriée yango ezali pe journée o yemoko docteur Rose Ronald apesaka pour que ba commémoraka chaque le 20 août journée mondiale du moustique. Na cadre ya découverte na ye a sauvé ba vie ebele parce que utatango wana mokili ye ba pourquoi batu basoka malaria et utaka wapi pe rôle ya moustique na ba vie ya batu eza nini. Na cadre ya journée lelo mokili saluwa kama kasi importance ya découverte wana o esala que ba meilleure compréhension sur rôle mortel o jouaka moustique na propagation ya plusieurs maladies et bana pe pour que mokili mombeye ba lolenge kani ko combattre ba moustique azalaka beaucoup plus découverte na ba lié o ezali tropical par rapport à climat kasi anophèle femelle o yapesaka malaria pe o ezali ko boma batu tongo midi pourquoi azali moko ya ba moustique o ya se multipliaka na ba place ya salité c'est-à-dire ba flaque d'eau to pe bisika ya salité o bomba na lopango na yo na cadre ya journée du moustique pour na lutter contre malaria o ekoma ko boma plus que même sida et sengeli ko assainir environnement kolongola ba matiti kolongola ba flaque d'eau ko assainir ba toilette ko bongisa na kati ya mapango na biso ba balabala pour que lobby tozwa malaria te pe tonyo kwa mate na maladie ya bongo na bongo pongungi apesaka kaka malaria te kasi azali moko ya ba vecteur ya ba maladie ya ndenge na ndenge ba épidémie pe bongo na bongo esengeli ko lutter contre ba moustique na kobatelaka environnement et na kotiaka bopeto bisika nyonso tozwami. Que vive la journée du 20 août, que vive la journée du moustique. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kasina Lingala Awa. Mosa les autres continuent qu'au Salema Awa to Pesibino extrait émission Kindoki politique aux a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso Kaskobo Sanate ko s'abonner. Bon, pona ko sosolisa na place wana ezali boye. Na makambona na yokaki na landi yango na bokebi nyonso. Mais bato yo bakoki ko surveiller ba examen d'état ou bien dissertation. Ou bakoki ko surveiller na ba centre ya examen d'état. Il faut ba enseignant non. Mais ba enseignant nyonso wana bazalaka na ba compte bancaire na bango. Pourquoi pas pe kozwa mbongo wana ochaoka na banque enseignant nyonso oyo a surveiller ki ozomona akika na compte bancaire na ye a checker na carte na bimisi mbongo na ye où est le problème ozomona kolanda IGF Gilles Alinguet alobi boy mbongo wana il fallait kende na banque. Pourquoi? Parce que enseignant nyonso bazali na compte bancaire. Si vous enseignez dans la République démocratique du Congo, il faut avoir un compte bancaire, n'est-ce pas? Au surveillant qui va payer 40 000. Bon, on a eu un personne à ma côté,
mbongo na yo meeleka na compte bancaire na yo eza mabe te kolandisa mapende ko Tony Mwaba ndenga alobi ya alobi ke note il faut bapesa yango bato na maboko siko entre les deux okopona nini okoboya nini yango nga na préféraki na bino nous sommes un pays otozoya na état de droit n'est-ce pas pays oyo ezoluka éclairage parce que président Félix Tshisekedi azoluka éclairage président de la République azoluka lumière azoluka mboka etambola na état de droit ozomona mboka nyonso etambolaka na état de droit lokola mboka nyonso etambola na état de droit nga na komona kutu likambo oyo ndeko na nga Tony Mwaba akomona mabe te amona yango mabe te lokola Gilles aza moto ye chef inspection générale des finances azokontrolaka baministère nyonso mpo na likambo wana ezwa ye te ke adetournaki akende kaka atikika mosolo wana na banke motu nyonso asurveillaki kombo na ye kozala enregistre bakotinda mbongo wana ekokende na compte na ye kaka na banke akokende kaka retire mbongo na ye na compte ya banke mabe ni ezali mabe eza te me mbongo oyebike mbongo so esimbami na maboko ya bato toyebani okomona toyebani malamu apparemment bongo opena no bimi te mais ata bimi na te mais eleka na kaka na compte bancaire po bato yo nazotuna est-ce que bato nyonso basurveillaki wana est-ce que baza baenseignant c'est ça le problème so sikoke baza baenseignant te mpo na RDC toyebani toza kati ya pays état de droit ozomona IGF asa mosala na ye mais mabe ezali soki bato basurveillaki bazali baenseignant te wana nde place potopoto ezali motuna lelo ezali est-ce que prédote ezo garantir libala c'est-à-dire que mobala ye kopesa masanga epa na bino kanga lopango ndenge tobengaka yango est-ce que eza ko garantir que mobali wana kobala yo bola na ndenge population kinoise bareagisaki na reportage ya Merveille Mombende pe Peggy Inga. Prédote topikanga lopango eza présentation oyo famille ya mobali basalaka auprès ya famille ya mwasi pona kosenga lettre pe kozwa liste ya biloko basombaka na libala to pe lisusu ezali présentation ya prétendant auprès ya future belle famille na ye wapi famille ya mwasi bako adresser liste na famille ya mobali pona kosenga biloko selon coutume quelque temps avant mokolo oyo eza prévu pour la cérémonie ya mariage donc pona kolobake yango eza penza libala te kasi akokamwa eza que ba couple belé bakoma soki basali prédote bamoni ke basali déjà libala okomona mwasi azoko exiger na mobali basala fête ya monene yango biso magazine KNB News to tunaki na bakinois soki prédote et garantisaka libala te prédote ezali ki camarade to sali na yo ki camarade ce que simbite lobi to panzana po batu mususu boya na ba product banda kwa batu akangisi mwana batu pendant 7 ans 6 ans kaninga asala mo product wana ale akenda na ye azupe mobile mbongo ne mususu ake abali mwasi ne mususu mwana batu atikali kana na position wana yango na makamba product eza libala te eza ki camarade na sepela nanga na product te po osengi ngai liboko kuna po okesenga mususu kuna po osenga mususu na sepela nanga na product wana te mibali bazo eskoke basi mingi likolo kaka ya product wana akovana na yo boeti asakali noti na suka nango azwi mwasi na ye oye mutema ne sepela simizela akei atiki ova na position ya product eza ko garantir libala te papa biso ba jeune fille mingi tokomi na ba erreur wana mingi na ba vie na biso bana mibali bakomi kozwa le devant biso à cause ya product ya product wana mobali mususu azo audacité atie opezemi mais aye pa ba parents comme nino na ye ko prédoter donc comme la synonyme ya libala product eza synonyme ya libala te product eza quoi na français ba bengaka copain na copine donc eza lokola copain na za na posa ye ba na bino ezaka nécessaire te osalela ngo fait ezaka nécessaire te ya ko sangisa bato belé nécessaire ezalaka coutumier o biso toyebi dot
mais prédote biso ba jeune fille to komisa ngo lokola libala na ba jeune garçon akotia mwana batuzemi ayepa na banga kosika na pesi prédote akotia leo na ndako akomo yebisenga na bala yo mona ka ba photo te na bala yo mais normalement prédote c'est ça libala te eza pe garantie ya libala te ya on a conseillé bino bosala bongo te so za na posa ya kobala mwasi toka bunda zo eloko na valeur kende kobala ye conseil na kopesa ngo yango na mboti ko sente bana batu apo bokei ke o na yesa lele prédote na ezoyer ko zwa wana yango lele zo koma mabala ti jusqu'à ti pe to kufina yo esuki ka na po aprodota ki ngai ayaki ko zwa ngai po na zaki na zemi bozo lekela ba parents mayele ba parents mwana mwasi soki ba sente ko linga na prédote te soki mobala ye asala prédote boya yebisa yeke zoye bongo po obebisi déjà mwana nga conseil na bapesa ba parents yango wana bolingaka prédote te baokanga biso baotulisa biso moto aza na conscience moto aza na kibomoto so akei kokota na famille songolo mpakala c'est-à-dire aza na bambition na ye azomona ke eloko na ke sala mpona suka nango ezala na aboutissement ya bien mais soki moto akei kosala baventure na ye carrément c'est une aventure nde tokobenga yo vrai sens du mot mpona ngai nde naza boye nayebi ke je suis un monsieur naza na baresponsabilité na nga comment nakoki okende na famille moko boye nake prédote mwana bato mpona asala baventure ce qui fait naza na conscience te kibomoto kati na nga eza mpenza te yango vraiment na bato ya lolenge wana oyo mingi baosala baventure ya ndenge wana nakokonseye bango batika puisque lelo kosala yango na famille ya mutu songolo mais yebaki yo mpo obota bana ekoarrive mpe pa na yo donc soki basalaka yango batika eza bien te prédote eza yango juste promesse oyo mobali akoki kosala na famille ya mwasi mpe après akoki kochange na ye ya vie kozala presse te ya kooblige mobali aya koprédote tant ke aza nanu prete mobali mosusu tellement ke yo oblige to mpe otie bamakelele aye na ye kaka koprédote yo kasi ofo ya motema na ye akanisaka kutu kobala yo te Kinshasa eleki partout. ezalaki édition et le 20 août 2021 oyo nazalaki na esengo kopresentele bino merci na fidélité mpe confiance bozoko bakopesa na KNB News oyo informaka bino toujours d'une manière très professionnelle tika napesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo esaki mosala kitoko na nsima caméra tozalaki na Papa Timothée KMB Régie et Simamaki toujours na ye moko réalisation ezalaki ya Nathan Siata pe édition et Simamaki na merveille mobende toujours na coordination ya Grand Lion ya communication du mukendi na bino tokutani miko ezali koya na souci moko ya ko servir bino ndenge to salaka pourquoi informer bino ezalaka devoir na biso Kinshasa na biso réalité ya bana